Il y a 5 jeunes de rencontres et des catéchèses publiques. Papa, 50 ans de sacerdoce, et je crois bien que cette année, vous en fêterez 53. Et cette année même, vous avez fêté vos 35 ans d'épiscopat. Félicitations pour vos loyaux services rendus à l'Église catholique du Congo en particulier et du monde en général. Ma question, ce n'est pas vraiment une question qui m'est propre, c'est une question venant d'une fille qui est malade, qui est en train de suivre la radio Maria. Je l'avais posée lors d'une interview avec son Excellence Monseigneur Timothée Bolika, et lui m'a demandé de vous le transmettre aujourd'hui. Quel conseil pouvez-vous donner à nous tous, jeunes qui êtes venus vous écouter à cette catéchèse publique et épiscopale? Et enfin, quels sont les modèles de repères que vous pouvez nous suggérer dans ce monde où les valeurs de la vraie vie ne sont plus importantes? Et enfin, ma question est celle de savoir comment devrons-nous nous prendre lorsque nous souffrons de manque de paix et de réconciliation? Je vous remercie. Son éminence, dans l'Église, tout comme dans la société, il nous faut un certain sacrifice. Alors, paix, face à une situation ou problème, c'est jusqu'à quel point ou niveau que nous pouvons fournir l'effort pour aboutir à la paix, avec un frère qui est dans la division. Merci. De la paroisse Saint-Sacrement. Ma question est de savoir par rapport au dialogue. Ces jours-ci, tout le monde le sait que notre chef de l'État est appelé de parler de dialogue. J'aimerais savoir la position de l'Église par rapport à ces dialogues. Merci. La parole, c'est Bob Yakassa, président de la commission des actrices Emmanuel, de la NSN Margaï. Ma question est celle-ci. Au regard de la situation politique qui sévit dans notre pays, nous retrouvons face à deux problèmes. La jeunesse de l'Église est séparée par rapport à la position politique du pays. Quelle idée le cardinal a pour réconcilier tous ces jeunes-là par rapport à l'enseignement de ces jeunes? Merci. Nous devons cultiver la paix, la unité ainsi que la réconciliation au sein de nos groupes de jeunes. Merci. Sikawa tokopesa maloba na tata episkopo kote azongisa na dianobina. Shalom. Moboto. Mutuna ya liboso ezalaki malamu nini na kopesa bajeune oya soko natali experience ya bomoi mangai
Soko moto alingi azwa malak boya bomoy baye ya liboso asengeli kolanda oyo tolobaki mobu moleki tango elenge wana alandaki Yesu te Zambi azalaka na ebele ya biloko totangi mpe yango lelo na nsangwela ya évangile elenge moko aye kotuna Yesu alobi na ye mokonzi eloko nini nasengeli kosala mpo te nazwa bokonzi bwa likolo. Yesu alobi na ye landa mibeko. Alobi mibeko kani? Yesu alobi na ye koboma moto te, kobuka lokuta te, kosala ekobo te, mpe linga moninga wa yo lokola ozali komini na mpe mbenia tata na mama. Mwana wana atuni alobi na ye mibeko yango wana nasi nalandi yango uta bomwana. Mpe évangile elobi Yesu atali ye mpe alingi ye amonisi ye bolingo. Mpona nini? Mpo mwana wana alandi biloko mpenza ya ntina. Mpe Yesu alobi na ye soki olingi ya solo kozala moto ya parfait lokola alobaki. Tala biloko bya yo, kamata yango, teke byango, kabola na babola, mpe na nsima oya kolanda ngai. Mpe évangile elobi awa mwana wana aloki boye azongi nsima. Une vie de valeur commence par des valeurs qui ne passent pas. Si vous accordez à votre vie comme valeur tout ce qui est argent, tout ce qui est possession, tout ce qui est les biens de la terre, il y a beaucoup de chances que vous arriviez à ne pas suivre notre Seigneur. Et que tout le reste que vous voulez ne soit que des velléités
pas des vraies valeurs de vie, des vraies valeurs dont votre vie dépend. Et Jésus a dit, si vous voulez être parfait, allez, prenez tout ce que vous avez, vendez-le, distribuez les biens aux pauvres, et alors vous aurez des grands biens dans le ciel. Mais le Seigneur a commencé par regarder ce jeune homme qui voulait viser dans sa vie les valeurs qui ne passent pas. Et comment est-ce qu'on peut réconcilier tous ces jeunes et son frère qui est dans la division, qui est déjà dans un parti opposé. Il n'y a qu'une voie pour arriver à vous réconcilier avec lui. Si vous suivez les vraies valeurs, les valeurs qui ne passent pas, les valeurs qui sont des valeurs de vie, des valeurs qui valent la peine que nous puissions dans notre vie y adhérer, leur donner de l'importance, vous arriverez dans votre vie à savoir dans la vérité, dans la justice, dans l'unité, dans la recherche d'autre chose que le bien-être, vous arriverez à vous réconcilier avec ces jeunes. Il ne faut pas, il faut être vrai, il faut être juste et il faut vouloir aimer votre pays comme vous-même. Quelle est la position de l'Église dans le dialogue? L'Église s'est déjà exprimée plusieurs fois sur le sujet. L'Église a dit le dialogue est la voie royale pour aimer et pour résoudre les problèmes et les crises. Cependant, le dialogue ne doit pas se faire au-delà de ce que demande la Constitution et ne peut pas dépasser ne peut pas faire des glissements pour aller au-delà de ce que permet la Constitution.
Dialogue, oui, mais en suivant la Constitution. Réconciliation à ma jeune. Ma jeune habituellement, va mettre la ramasse, c'est bon côté. Ma jeune, c'est au moment de sa mauvaise, la danse de la mauvaise, ce que Monica a tout molli, l'imisaïe, aux hommes de sa tête, il est là pour Cameroun, il est là pour Canadien, Soko Monica à la New York, à l'Unibo se réconcilier, ben, ok, mais se réconcilier. Kasi, oye bate, lokola tolobaka, réconciliation et ça et maka, soko de dimi sur Yesu. Soko moninga, olingo osa la réconciliation na ye, tala Yesu Christ, Yesu Christ abomaka, Boyinani, nakati ya ndoto ya Yesu. Mekabe bongo, kotia Yesu pembeni te, bosala yango na nzela ya semba, nzela ya bosolo, nzela ya bolingani. Soko ozangi bolingo, okoki kosala réconciliation te. Deuxième série. Je viens de la Bouddha, je viens de la paroisse Marie-Reine des Apôtres et je suis de Saint-Marie-Maradin. Du Guadeloupe, Saint-Marie-Maradin. Mon résumé est que lorsque vous avez dit que Jésus est venu pour nous unir dans le monde et non pour nous diviser en une partie catholique et l'autre partie protestante et autre. Jésus est venu pour nous unir dans le monde et nous donner la paix. Ma question est celle-ci. Si la paix de Jésus-Christ s'est répandue dans le monde, qu'est-ce que la base des guerres, des disputes et des divisions dans le monde? Et comment nous pouvons-nous y remédier? Dans une société comme la nôtre, quelle serait la priorité, la primauté accordée à ces éléments? La paix, l'unité, la réconciliation et le dialogue. Merci. Paroisse Saint-Christophe, Zoé Saint-Sacré. Merci. Richard Momonobe, la paroisse Saint-Mougaga, Zoé Saint-Louis-Maragani. Ma question, c'est par rapport à l'organisation de la Journée mondiale des jeunes. Une question qui n'a pas directement trait à catéchèse d'aujourd'hui, mais qui touche au moins le jeune. Pourquoi les jeunes ne sont pas informés à temps par rapport à l'organisation de la Journée mondiale des jeunes? Est-ce que nous constatons que
Merci. Je suis Aimé Mabondo de la paroisse Saint-Charles-de-Long à Éminence. Je solliciterai votre indulgence pour que vous répondiez à mon malade. Nous voulons savoir, Éminence, qu'est-ce que l'Église fait pour encadrer les différentes vocations des jeunes dont le parent n'avait pas eu de moyens pour les scolariser, alors que l'accès au séminaire nécessite le minimum de l'instruction qui est le diplôme d'État. L'occasion faisant des larrons, permettez-moi de vous rappeler sur l'excessivité, la fixation excessive des frais d'études dans les écoles catholiques. Lors de la catéchèse publique que vous avez tenue au centre Lilonné l'année dernière, vous nous avez promis que vous révérez cette question à la baisse. Que dites-vous? Merci. De la paroisse Saint-Charles-de-Long. Merci beaucoup. Alors, le parmi les Lingala, la président de la commission des jeunes de la paroisse de Saint-Catherine. La préoccupation de la est appelée. Dans un livre, il y a l'abbé François Vieillier, intitulé Le cardinal Maloula, un pasteur prophétique. Quand nous avons pour instituer pastoral et un mariage, a remarqué quelque part que pour avoir assuré à venir à l'église du point de vue à Mapota, dès que les jeunes gens vont s'engager dans la fiançailles, l'église, il faut aller à la de très près pour aboutir à un mariage nouveau et à bien. Mais les lots, en dehors de la structure, il y a la moune, il y a l'église à la jeune fiancée. Et cela fait que, parce que ça, ils ont abouti dans le mariage de Dieu. Par mariage, nous sommes jeunes après 2-3 ans et donc à alors, position vis-à-vis de la situation des animaux. Merci. Merci son Excellence. Je réponds au nom de Catherine Mamba de la paroisse de Notre-Dame des Grâces. Ma question est ainsi. Vous avez dit que Jésus ne fait pas de différence, il est venu nous réunir et enlever la haine. Et pourquoi nous, hommes, nous faisons des différences entre chrétiens et païens, entre pauvres et riches et d'autres nations et des tribus? Leur frère qui sauve à la paroisse Saint-Pierre de la Verve dans les nations de Dieu. Ma question est la suivante. Vu les injustices que subit parfois notre Église ici à Kinshasa par les autorités politiques, est-ce qu'il nous est déjà arrivé de nous réconcilier avec eux? Si oui, comment? Vu les injustices que subit parfois notre Église ici à Kinshasa par les autorités politiques, est-ce qu'il nous est déjà arrivé de nous réconcilier avec eux? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Ayamola Nanikuna. Bandeko Moboto, Bondeko, namoni lokola soko bozali kolingani tozongisa lingala. Otuna maliboso de batunaki priorité kati tosengeli kopesa na bavaleur wana topesaki fraternité, paix, justice, dialogue, etc. Priorité tosengeli kopesa yango etali mokolo na mokolo. Ça dépend de l'occasion. Sokoyo ozali
la situation ya conflit opesi priorité na ntango wana na boboto mpe monde soko balinga bazali kolinga dialogue te opesi priorité na yango obali kodialogue na bango soko balingi dialogue te balingi kaka bondeko belakisa bango te na bondeko wana bakoki kosala bondeko te soko dialogue ezali te. Le tout dépend de la situation que vous rencontrez sur le terrain. Sauf qu'aujourd'hui, situation et un conflit, il va de soi que priorité l'attaque aura les alliés au vote. Yami Bale Soboyezo, Alobani Nabisote, Ameni Boboto, Tina Nini, nous allons à la guerre et Bélé. Nous allons à Bitumba, nous allons à la guerre, justement parce que Malobawana ya Yesu Kristo bazali kolanda yango te. Yesu alobaka nakopesa bino boboto, nakotikela bino boboto, nakopesa bino boboto makasi. Boboto wana alobaka nakopesa bino boboto kasi ezali lokola mokili molongo ezali kopesa te. Boboto ya Yesu Kristo ezali boboto oyo etali motema. Boboto ya Yesu Kristo ezali boboto oyo moto akolanda yango nana mayele nana motema mayele. C'est la paix du cœur et la paix des cœurs, la paix du cœur et la paix des intelligences. Soko ope olandi yango te, soko yo boboto yo lingi kosala. Ezali kaka boboto ngere ezala te okokende mosika te. Boboto ya Yesu Kristo ezali boboto oyo ya bato bazali kolingana, oyo ya bato bazali kosalisana, oyo ya bato bazali kolimbisana. Soko oyebi kolimbisaka ninga te okozwa boboto ya Yesu Kristo te. Soko oyebi kolinga, soko oyebi koloba bosolo te okozwa boboto bwa Yesu Kristo te. Soko ozali kolanda bosembo te okozwa boboto bwa Yesu Kristo te. Boboto bwa Yesu Kristo ezali boboto ya makambo manene bazali na biso. Yango ya solo kolingana baninga, il faut totala na mayele babiso ndenge nini tozali kotambola. Pourquoi les jeunes ne sont pas informés sur les JMJ? Pourquoi ne sont pas informés à temps? Makamati nayoki yango ezali okone ya bajeune moto akolengele bino maregoya
nayoki yango mpe akomikambisa mpo te mbala koya bokende quand même noki na JM. Kasi soko oke na JMG ozongawa toyokani otika kuna te kolanda nzela ya pembeni te olimwa te. Alors, motuka ya mibale oyo motuna esoko ezalaka ya mine deja baboti balingi kotinda bana mingi na séminaire kasi tala ekusi likolo mpe ekole ya bakatolike ekusi tala nayebi te soko baekole nyonso ekusi tala Osembo. Obokoli. Tokotela kimia. Boboto. Bakelasi wana. Gestionnaire azali. Sango mokonzi mpe abonaka liso baboti mpe bazali discipline mpe ezali te soko ekusi ntalo bakilisa mpona conseil de discipline ezali baboti bazali na kati gestionnaire conseil de gestion baboti bazali na kati soko mbongo mingi batala bango na sango mokonzi soko bakoki kokilisa ntalo wana ezali bongo te biloko eluki ntalo me bazali na kati ya bastructure nyonso batala ezali mpe makambo ya kalite ya enseignement kasi bitelo biluki ntalo wana ezali ya boya balingi baya na séminaire mpe bazali na mbongo te problème eza kasi ifo aya na séminaire na motema semba kaka mpo ya mbongo te soko aye babandaka na séminaire nini atali ye na paroisse na ye ndenge nini bazali kosolola soko paroisse endimi ye to CVB endimi ye akokota na séminaire problème ezali te kasi ezala te lokola basalaka mingi na mbongo te alilaka bapesaka te mbala mingi bapesaka te kasi baya na mbongo mosala boye te kozala ya solo bato bamotema semba bajeune fiancé na accompagnement na bango
C'est curieux, vous le révélez à Makambo. Pourtant, la paroisse de Yémité, accompagnement, il y a jeune fiancé Esaïe. Esaïe, dans la paroisse, Oyaka Kanegomododo basalaka accompagnement ezalaka na baboti na bakatechete na bato ebele oyo basengeli komema bato na mosala te. Soko bozoya kaka bino moko to boyaka te ekotambola te. Mabala esimbaka soko balengeli bino malamu ya solo me bakolengele bino malamu soko bozokende na préparation ya mariage nyonso na bandeko na libala ya bokoko na libala ya leta na libala ya ndako nzambe nyonso wana bazali kolanda yango me soko bino moko bolingi te libala ekotambola te na c'est ça. Mais plus on a l'autorité, la principe de la rivière. Principe de la rivière. Moto. Alingi. Te. Ayo kananangai. Problème d'égalité, sauf national Bambara, Alinga, Makamboya, bien commun. Ayokana, Namakamboya, peuple. Asal Aboya, peuple terre. Asal Amola, Nabolobamana, le côté national. Que celui qui veut s'entendre avec moi, il n'y a pas de problème. Si la personne gouverne conformément à la Constitution, s'il gouverne en voulant le bien commun et pas en faisant ses petites affaires à lui-même, s'il gouverne en voulant que le peuple ait de quoi vivre, que le peuple soit suffisamment dans ses droits, mais nous allons nous entendre. Mais Soko bazali kosala yango conformément na makambo nga nalobi te basalaka bakolaka bakonzi mpo bayangela ekolo koyangela ekolo ezali kopesa peuple bomengo soko bomengo wana bapesi peuple problème ezali nde toyoka mais soko ekomi likolo wana ekoka te bayoka na babongo te kasi porte ezali toujours polele mpo ya kosolola mpe mpo ya koyoka toyokani Kasi
kasi touti koyoka maloba matali paix, réconciliation, fraternité. elingi koloba te tozala bato baboboto sika bayebisi biso te ngonga ekusani baye bazali na mituna batia yango na papier po biyano bakozwa nsima na nzela ya radio to ya televizio bongo bokoyimbayima mpo na nini soki bozali bato baboboto bokondima yango mpe bokosalela yango boboto sika biso banso kote nzambe apesi biso kote nzoto maswa makasi oyo akosalela mokonzi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, Dieu d'amour, nous te disons merci pour nous avoir donné cette occasion de nous retrouver pour parler de toi, pour parler des valeurs éternelles de paix, de réconciliation, de fraternité. Tu nous as fait déplacer de nos maisons pour venir écouter ta parole. Merci. Merci pour le repas que nous allons partager. Le repas que tu nous donnes par la force, par notre travail. Bénis-le et ouvre nos mains pour que nous puissions partager ce que tu as mis dans nos cœurs, l'amour, qui est la valeur suprême pour faire de nous le témoin de ta présence dans ce monde. Nous t'avons prié, Seigneur, par Jésus, le Christ de notre Seigneur. Amen. Amen. Bon appétit. Merci. Bogoto.